Greetings, ladies and gentlemen of the media, the social media like Facebook, YouTube, Meta, Twitter, that is now X, and all of the other media that all of us use to share with the community, with the world, and with the entire community. This is Professor Yalengi coming to you from New York City again. I come to speak to the Congolese people, but I like to always share with you the information we have about the Rwandan Holocaust in the Congo, or let's call it the Congo Holocaust. What the Rwandan Tutsis have done in the Congo to the Congolese people. I wanted to share with you a book that has come out by a doctor in political science from France by the name of Charles Onana. I know the book is in French yet, it's not yet translated in English, but I'm going to give you the title. You can skim through it. I know that you have people who know French and who work in your companies. The writer's name is Charles Onana, O-N-A-N-A. He has a PhD in political science. He has written a lot about the Congo, about the African Great Lakes. Let's just say about African politics. Now, the last book he just published is in French. The title is L'Holocauste Congolais. L'Holocauste Congolais, meaning the Congolese Holocaust. Okay, so please you can check it out so that you can find out a little bit about what's going on. Hopefully, it will be translated in English soon, okay? So please take a look at it. With all the evidence that I've been sharing with you all these years, I'm sure by now you know that the Congolese people are undergoing either genocide or, as Charles Onana, Dr. Charles Onana say, it is a Holocaust. Now I'm going to speak to the Congolese people. Batata ba mama bandeko bana mama Congo Zaïne na prometaki bino avant-hier na bina koya bientôt pona kosala mwa message moko ya mokuse pona sujet moko kaka. Yangwana na ye kozala mulai te. Donc na lingi bino pe non seulement bo partager yango mais bo commenter po ete bo surtout bo partager na baninga oyo basalaka ba émission oyo basalaka ba video oyo balobelaka mboka na biso bo partager na bango ebele bayoka message oyo pamba te ndenge bino moko boyebi tozali na situation critique. Tozali na situation critique. Alors, poto banda liboso, ndenge na yaka epai na bino na yaka na betaka tolo na kombo na Yesu. Na kombo ya Yesu Masia na yaka liboso na bino yende aza nzambe na ngai, yende azali Seigneur pe sauveur na ngai. Yende mutu akambaka ngai, abombaka ngai, abundelaka ngai bitumba na kombo na ye liboso na bino batata ba bande. Bon, moto to liloba oyo biso to salelaka to principe na biso to lobaka ke yo Congolais zaïrois, Congolaise zaïroise oyo olingi eloko mosusu na vie na yo koleka mama Congo Zaïre, donc ozali ko mériter mama Congo Zaïre te. Ozali ko mériter mama Congo Zaïre te. Po biso bana ya Congo Zaïre ba ndenge Mobutu abana loba biso bana ya Congo Zaïre authentique.
dongo ya solo tokoki te mokolo lelo tolinga eloko moko boye o tribu na yo, mama na yo, langue na yo, o mboka na yo, o ndeko na yo, koleka mama Congo Zaïre. Po mama Congo Zaïre eza na situation critique. Bapaya babotoli biso mboka, bapaya bavandeli biso, bapaya bazali kosala biso mabe ndenge balingi na Congo. Bakongole baza na mboka moyen baloba eza te. Ayebi ke soko na lobi awa babomi ngai. Même biso oyo bisika tozali baza koluka baboma biso za na ba poison kotindela biso bato babenda biso na hotel po baboma biso. Donc tozala na kosala ekenge mais Nzambe na biso azali ngai ya lengi. Nzambe na nga protection kanga azali yango wana nazali toujours lelo na bino naza ko solola na bino batindela nga équipe mobimba awa po baboma ngai mais Yesu aza ko protéger ngai yango wana toza koloba ke sengeli tolinga mboka koleka eloko nyonso. Alors pona banda na kotiela bino nzembo ya petit na biso na tela bino yango kala pona bolandango po ete liboso to banda émission boyoka mwa nzembo oyo yango te. Tokei awa voilà. Kungombo kananga Kungombo kananga yeah. Kungombo kananga ozangile udeo Beba konzi bokamba yonde ba mediocre hey, ba mediocre Owe opposition kuna pe ba miyibi Échec lourd Bati état des droits Outana policier na désert lili Échec lourd Oh gratuité Mais tout le temps enseignant Boki kana grève État des sièges à défense pour moi n'a péni ni tour il va passer. Échec lourd lutte contre corruption tandis que l'enseignant fout à mambongo amikate. Yaya apoyandeni na palais à tiga gida mastan. Échec lourd FCCC koufa même mbogezo simbata. Échec lourd tozalaki na kisalume banda ekoma soki mboke kufa kala. Échec lourd ezali sous le pépé d'abord t'es compagnon sacré d'abord. Échec lourd Alessi tambosi akenda meti lelo elota. Échec lourd badepite babosa na peuple balanda palissade na ensemble. Échec lourd siko bomemela peuple pe palissade na 2023 poto vote bino. Échec lourd chef azokanga na 12 ya cour abimisi 13. Échec lourd Kungombo kananga Kungombo kananga yeah. Kungombo kananga ozangile uteo Meba konzi bokamba yonde ba mediocre hey, ba mediocre Owe opposition kuna pe ba miyibi Échec lourd 2001-2018 même erreur Maïla tata yeah mwana te Zamba sikatenda aya ne matan Uzoba Banda bukuti Système éducatif ya mboka Et bébé Échec lourd Siko poani Bokoloba jeunesse avenir ya lobby. Échec lourd Oh là là Asod mouton Et bakisi le sous-soi mbouteya. Échec lourd Est-ce que tu comprends tes badébitons moto voter pour basa moussa mais tu comprends tes moussa on basa de Musukuta ya banote kadebi kolo mazangu lelo komina balinière à Congo à Congo mwezate mais bon démissionner comment bon mwezate bon démissionner c'était à Queen Igno fait la force mais à Bino Boussangani porte rien en boca. Échec lourd opposition trop cirque ba battre campagne à 2023. Échec lourd Boussana ke biso peuple neto lobito ko changer conjoncture. Échec Nabajaba Polo Komadi Nabajaba Kepi Komadi. Échec lourd Bongo
Nyonga na nyote papo yo kufelaka tout le temps na masasi Nyongwa nani Kongo a Congo Kiki pambita devaka yebisa Abiso tofuta nyongwango Meki pambita tikaka Kongo na nyongo Nyongo busoba ba politisien lelo Lumumba tikaka Kongo na nyongo Nyongo busoba ba politisien lelo Kimbango atikaka Kongo na nyongo Nyongo busoba ba politisien lelo Le peuple congolais basangani Baembi nzembo pona kodéclarer droit et intérêt commun Est-ce que tout dingue Studio and music. Nyongo busoba ba politisien lelo. Nyonso bosa na 2022-2023 continue on a contre propagande. Pourtant pour cela déjà leki. Arouedemo. Peuple, la ta veste andi ba enfant produit ba komozo. Ramses on the beat. Vote batata mama ndeko bolandi nzembo ya petit na biso chèque lourd na sila betela bino ngo liboso. Alors nena lobi tokozala mulai te. Titre ya émission ya biso ya lelo ya liloba solo ya lelo ezali to lobi te occupation na élection bayokanaka te. Occupation na élection bayokanaka te. Kanisa 2006 2011, 2018. Occupation na élection bayokanaka te. Batata mama bandeko. Na yebisaki bino na l'accès bino émission to sala avant-hier nani azali ko contrôler mboka na biso ya Congo Zaïre. Nani azali ko contrôler yango. Alors avant to banda lelo na kopesa bino mwa video moko ya muke ya za ya TikTok ya Gisaro oyo aza Rwandais Tuchi oyo tata na ye yende mutu inventaki kombo ya Banyamulenge. Honore Ngwanda pesa biso histoire ya lisolo ya kombo ya Banyamulenge pa yebutaka o balandaka makambo mboka bayebi yango. Tata na ye apesaka ngo na Rwanda moko azaki kosala ayaki kotanga na université na biso na Kinshasa. Ayebisi abi sala thèse na yo introduire kombo Banyamulenge. Mwana na ye Gisaro. Tout ce monde bakoli na Congo na biso ba Rwandais tuchi bakoli na Congo na biso mso babotami kuna. Batangi kuna. Bazwi misala kuna. Kasi na plan ya batuchi lelo bakomi bango babomi biso tito komi koleka 12 millions ya ba mort. Bango siko batuchi bavandeli biso. Bango nde baza ko komande me bakomi ba Congolais. Biso bakolo mboka tokomi lokola bapaya na mboka na biso moko. Tokomi kokima kokende kolala na bazamba. Baza ko kidnapper bana, baza ko kidnapper batata ba mama, baza ko boma, baza ko teka ba organe na bango, baza ko nyokola bango, mboka batuchi babomi éducation, babomi social, babomi makambo nyonso ya mboka, sécurité ezate, mboka ezane insécurité partout na Congo. Batuchi basali yango, sikoyo bana oya batuchi oba babotamaki na Congo, bakoli na Congo, oyo bakongolais baleisi, balatisi, batangisi, baforme bango, balokeli biso. O balobaka merci. O balobaka nguma azanga reconnaissance. Mboloko abimisi ateli nzete abima na libulu ya abime na libulu ale akangi mboloko abi na yebi yo muto bikisinga na liwa me nga na zana nzala ifo na liayo
batuchi balokeli biso. Alors naoti la bino video ya muke yezaki na TikTok ya Gisaro aza na Congo azoloba ye aza congolais Munyamulenge azali congolais tuchi donc ye siko aza so na besoin ya Rwanda te Rwanda ya kokota makambo ya Congo te bango batuchi bakoyokana na bango donc ye aza congolais so toza na problème na mboka na biso ya Congo biso na biso tokoyokana taso na besoin ya mboka libanda ya kokota na mboka na biso te donc mboka na ye komi Congo batata mama mandeko lelo na Kivu kuna batuchi oyo bavandi kuna oyo babomi bakongolais babengani bango ezala Sud Kivu ezala Nord Kivu ezala na Uvira bakongolais mingi bakufi bamillion bamusu bazola na bazamba batuchi wana kuna bakomi soko abengi azo bangana za congolais ya Utu pardon congolais ya Ituri congolais ya Sud Kivu congolais ya Nord Kivu hein? Donc situation na biso ekomi na niveau wana good day ya mbuta mbote boza kokota nzambe azala na bino donc mboka na biso ba Rwandais bakomi ba congolais eza na libanda eza na Congo baza kobanga lisusu te nazo kutela bino ma video botala Gisaro aza koloba na miso ya ba congolais na bandeko na ye aza ko défendre ke bango ye aza congolais congolais Munyamulenge congolais tuchi congolais hein après tokozonga sima po tolobela likambo toyelaki awa ke occupation na élection bayokanaka te batala mamande tolanda Gisaro. Quel est mon sentiment ou quelle est ma lecture de la guerre ou de cette guerre qui nous est imposée aujourd'hui par le Rwanda en utilisant son supplétif qui est le M23. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, où Rwanda a interposé au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais entre eux régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, et bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était le FDLR le problème, eh bien, après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver
une réponse. Si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. N'est-ce pas? Donc, je ne me réjouis pas parce qu'au contraire, au lieu qu'on cherche des solutions aux problèmes s'ils existent, on les empire et on monte les Congolais entre eux. Je ne mange pas de ce pain-là. Bolandi yango, Bolandi Gisaro, batata ba mama bandeko. Bolandi Gisaro. Pesa makambazolo ba wana, soki mutu ayoki yango, mutu ayebi histoire te, obio soko za mupaya, oza koyoka, azolo ba no, biso siko ba Congolais, biso na biso, donc mutu akota te, soki ezaki makambo ya FDLR, ya CNDP, ya soki ya oyo groupe wana mususu wana, bon, ba guerre salami 4 fois, mais siko eza sous les kamba guerre te, donc, il faut batika biso na biso ba Congolais, batata ba mambandeko. Makambo ya alobi makambo ya communauté ya bango. Donc, baza tribu te, bazali clan ya na Congo te, baza na langue na Congo te, bango bazali bobele communauté. Communauté kaka bazali. Pona bango, siko bakomi kolo mopaya kota te, batata ba mambandeko. O bolanda ngai banda na koti saka, na bimisaka likambo ya ubwenge. Boyebi lisusu définition ya ubwenge. Na yebisa bino ke batuche. Succès na bango ezali, esalemi na bokoko na bango. Na science na bango. Na non seulement mensonge na bango ezali plus que mensonge, boyebi définition. Na loba ke batuchi, bisika nyonso bazo kokende baza kozala na succès pona ubwenge. Na ebisa bino bakendeke na Uganda. Banda 57-59 bakendeki na Uganda, bakomi kuna bayekoli bandinga ya ba Ugandais ale. Bakoteli bango ba infiltré, babandi koboma ba Ugandais entre bango na bango. Babomi ba Ugandais ya Est balobi batu ya West batu baza kosala makambo wana. Babomi ba Ugandais ya West balobi ba Est batu baza kosala makambo wana. Bakotiti na armée. Bakotiti na armée. Bakoti na ba service ya Uganda. Babomi ba mikonzi ya Uganda nyonso. Bango bazui pouvoir. Baza ko passer pour des Ugandais. Na yebisa bino na sala be émission muto ya yebi likambo wana te bolo bane akene otala be émission ngana sala ou bien atala be émission to saka liboso ngana ina Kerwin Mayizo boko mona ke to pesa ki ba preuve nyonso ke muto ya zana ki mokonzi na Uganda depuis 86 azali Rwandais tuchi abotama na Butare na sud ya Rwanda. Kombo na ye ya ki Rwandais tuchi ezali Yoseri Tubuhaburua. Ba utilize ubwenge batata ba mama ndeko. Ubwenge zani so muta. So bolobi ozaka batu ba Rwandais ba tuchi baza lokuta. So bolobi lokuta. Bo yebi ubwenge te. Ubwenge za plus que lokuta. So y bolingi ko utiliser likamo ya ubwenge te batata ba mande boyebi te. Bo benga yango terme nyonso bolingi ko utiliser pona lokuta ezali yango te parce que ubwenge pona ko rappeler bino. Ubwenge pour comprendre ubwenge nenge Rwandais oyo a pesaka définition na yango azana France ti lelo. Alobaki eza na terme moko te na français eza ko expliquer ubwenge.
Alors, il faut comprendre Bwenge, science wana barwande basale la kaboko na bango wana, oyo banda bébé a botami baza ko pesa ye miliki ya Bwenge. Babandi ko lesa ye potopoto ya Bwenge. Babandi ko lesa ye soki baliaka loso, soki baliaka kwanga, soki baliaka nini, baza ko lesa ye Bwenge. Eloko wana qu'il faut utiliser 7 mots ya français, 7 termes na français. Obandi na intelligence, okamati intelligence, okamati mensonge, obakisi na ruse, obakisi na malignité, obakisi na duplicité, obakisi na dissimulation, obakisi na fourberie. So okamati ba terme wana 7 nde obandi ko comprendre Bwenge ezali nini. O batuchi basalelaka baza muke batata mama mandeko baza muke, mais lelo otozoloba batuchi bazo contrôler presque Afrique centrale mobimba. Presque Afrique centrale mobimba. Uganda, Rwanda, Congo Zaïre, Congo Brazza, Centrafrique, Gabon, Tchad. Donc, bazo contrôler bamboka wana nyonso basi ba infiltré bakoti kutu tina bangola kuna bakoti Tanzanie kutu tina te batondi kuna. Na Kenya bazali. Mais ba utilizaka Bwenge. Oyo bolandi Gisaro aza ko utiliser. Yawana lobi batata bandeko que occupation na élection bayokanaka te. Élément ya Gisaro na pesi bino pour comprendre que batuchi nde baza ko contrôler Congo. Batata bandeko Palestiniens ko tele matin na Israël abeta tolo que non tolinso biso donc Palestine comment contrôler Israël alors basigo kengana zali communauté ya Palestiniens awa donc muta kota te o biso tozo ko sala na Israël etalika ka biso na biso toyo kana biso na biso bakotike le tante batata bamane. Mais biso lelo bagisaro bomoni atelemi botala audience wana ezana ba congolais na ba tuchi baza wana. Mais bakotala emuta kotushe ya zate. Niveau to kominde yango wana. Niveau to komi nde yango wana. Na yebisa bino. Avant-hier. Tala batu baza ko contrôler Congo. Ugande, Yoseri Tubuharuburu na gauche azana mukoko limutu. Petio na kati wana iza Hippolyte Kanambe. Lelo akomina mwa mandefu na mandefu apembe bakoma ko benga ye rais tout ça. Petit Hippolyte Kanambe obino bozo benga Joseph Kabila. Na Rwanda of course iza Paul Kagame. Oya Paul Kagame original biso to pesa information ka kufa bakamataka sozi na ebatiaki na pesa na salake mission na laksibino sozi ya Paul Kagame na restaurant moko Paul Kagame avandi na mwasi na ye sozi aza koloba baza koseka aza kosala tout comme si yende aza Paul Kagame bakokani na mulai na tutu bakokani na maloba zoloba lokola Paul Kagame. Donc soki Paul Kagame akufa toza ko supposer que sozi na yende mutwa azako bazako tsale la siko azako bima comme président à Rwanda. Bon, azala vivant azala akufa mais Rwanda donc na Hippolyte Kanambe oya vandi na Congo yazako commander Congo na Yoseri Tubuhaburuwa oya zana Uganda. Batu bazako contrôler mboka na biso nde bangwana.
baza ndenge na pesa na bino Afrique centrale mobimba ba pays na tangeli bino bango nde baza ko contrôler bango nde baza ko contrôler bosiko na mboka na biso lelo oyo balobi Félix nde mutu azali mokonzi balobi Félix nde mutu azali mokonzi lelo biso nyonso toyebi Congolais nyonso ayebi évidemment na cadre ya ubwenge ya ba Rwandais tuchi na dili basalaka Hippolyte Kanambe na ba Rwandais tuchi na ye Félix tango balinga bapesa ki mokonzi bayokanaka ke Félix nde ye mutako banda ko bomba bango. Première déclaration Félix asalaka tango abimaka na mboka première fois kenenge na Londres alobaka alobi Babanyamulenge sont nos frères, sont des Congolais. Boye biango bana mokolo wana mokolo nini Félix asia ya epai na bino alobake non ba Rwandais tucho baza na mboka na biso bango nde baza ko boma biso alobaka ngote no moni na biloko Gisaro asali wana azobake Rwanda ya kokota makambo na bango te bango na Congo baza ba Congolais baza na ba leader ba yokana ndenge yangwana boyoka Félix akoma ko attaquer Rwanda bino bozolo ba Félix atelemi Rwanda mais non c'est de l'ubwenge Gisaro alobi yango alobi biso na biso ba Congolais to arranger makambo na biso yangwana bozoka Félix aza ko attaquer Rwanda ezala partout azokenda aza ko attaquer Rwanda aza ko envahir biso mais non batata ba mama ndeko c'est de l'ubwenge batuchi balobi na ya loba ndengwana Gisaro uti ko loba ngo bolandi yango Gisaro aza Rwandais tuchi Congolais nyonso ayebi aza mopaya c'est cet ubwenge là oyo baza ko tangisa Félix alobaka baza ko tinda ye yo loba boye condamner Rwanda sikoyo mais kolobela jamais batuchi oyo baza ko boma na Congo kolobela jamais batuchi oyo bavandeli yo na Kinshasa kolobela te mwasi ya tuchi nyakeru oyo avandi na ndako na yo kolobela ye te koloba te ke ba Ruberwa ba Nyarugabo ke think tank donc intellectuel ya batuchi oyo babandaki okomande banda tango 2001 tango Hippolyte Kanambe babomoi Laurent Désiré Kabila batuchi oyo babanda osala plan wana bango nyonso lelo bazali na présidence ya Congo na bureau ya Nyakeru mboka bureau ezo dirige Congo ezali bureau ya Félix te ezali bureau oyo eza epai ya Nyakeru ya ba Rwandais tuchi bango nde baza ko dirige mboka Félix aza na pouvoir te Félix aza na pouvoir te de après taka serment oyo kotsaka ye na ki satanisme asali voyage astral bakoti démocrate na ye demo wana nde ye wana asalaka makambo tout pour plaire au Rwandais tuchi Félix aza na pouvoir te biloko nyonso Félix azosala azui baluba atie bango ba garde républicaine na ye ba garde républicain ya Félix bosi bomoni bango bakene na est bakene kobunda bakene na guerre kuna bomoni bango bakene na Congo central bakene kobunda pe ko benga na batucho basombi mabele na Congo central to oyo basombi botoli bamboka na bandundu to oyo baza koboma kuna na Équateur to na Congo au Zaïre ou bien comment on appelle ça to le baga au Congo to atinda bango na est kuna bakene kokotsa la paix atindi bango te
atie bango wana pembeni na ye mpo baprotege ye soit disant or que batuchi oyo baza na Kinshasa wana basoldat tuchi oyo baza na Kinshasa wana soki lelo guerre esalami bango contre soit disant bagarde républicain Félix bakosisa bango so baza bavrai basoldat batindi ou bien batinda bango na Kingakati bakende okanga Hippolyte Kanambe me bakokanga ye te wana eza dile basalaki batata bamama mandeko dans le cadre ya ubwenge l'apparence batuchi baza kolakisa bino Félix na sina lobela yango bazolakisa bino Félix pendant que bango baza kovandela Congo baza kokonza Congo baza kodétruire Congo bazodétruire Congo mpona nini parce que moyen ya malamu ya kokontrole mboka ya Congo ezali il faut kodétruire yango il faut kodétruire yango armée ezala maboko bakongolais te police ezala maboko bakongolais te ezala na institution moko te bakongolais baza kokontrole eza te donc nyonso wana moto azokontrole yango nani barwandais tuchi bato bazokokontrole donc yango wana soki okomprendre eloko wana okomprendre ke Félix aza bobele eloko baza koningisa liboso na bino pendant ke bango kuna na nsima bazosala likambo mosusu nde batuki basalaka bazolakisa yo tuni bango bilanga eza wapi bango bazolakisa yo montagne bazolakisa yo bilanga te eza na se ya montagne ozotuna montagne eza elanga eza babitala montagne yango wana ozotuna bango mai eza wapi bazolakisa banyama oyo baza à côté ya mai bate eta yango wana donc c'est dans le cadre ya ubwenge intelligence mensonge ruse malignité duplicité dissimulation fourberie na cadre wana donc alors batata bamandeko soko comprendre loko wana ke mboka na biso eza sous occupation mboka na biso eza sous occupation na lombango nalakisa bino avant-hier d'abord mukanda libanga David na biso oyo ezali kopesa badetail nyonso sur l'identité de Hippolyte Kanambe oyo bakongole bakoma kobenga Joseph Kabila boza na soni te moto azobenga Joseph Kabila boza na soni te balave yo cerveau baza lave yo cerveau ou bien oza na compréhension te ou bien ona lobango pena donc eza comme si oza na mayele te pamba te Hippolyte Kanambe c'était Rwandais tuchi batu nyonso bayebi alors tango ya kobenga ye Joseph Kabila olinga te ozali ko légitimer ye comme congolais yango tobimisaki livre wana na français na anglais pona mutu nyonso tu ayeba atanga a comprendre que la personne aza ko diriger mboka na biso mboka ya Congo aza tuchi Rwandais amopaya na cadre ya bwange bakotisaki wana donc tolakisaki photo oyo tango Hippolyte Kanambe à gauche na Félix Tshilombo à droite oyo alati banderole ya drapeau ya Congo tolakisaki yango omonaki yango avant-hier donc yango wana eza eloko ya kotuna te bakosa bino te ke voilà ye ngai Félix nasalaki deal te bavotaki nga alors que monde mobimba ayebi ke Félix aperdaki na Hippolyte Kanambe bango wana donc c'est le Rwandais tuchi
bato baza nde kokomande na mboka na biso. Lelo oyo Hippolyte Kanambe aza na domaine mobimba. Azali à peu près lokola province mobimba na Rwanda. Eza na maboko na ye. Azo contrôler yango. Aza kozwa batuchi baza ko travailler na domaine na ye wana bango wana. Ako travailler na domaine na ye. Ba Congolais tovandi. Félix aza kongimbira Rwanda. Est-ce que Félix aza makasi? Batata wa mandeko. Soki Félix aza la makasi me asa kanga Hippolyte Kanambe kala. Mais asi asala nenge Hippolyte Kanambe asalaka. Ale a recenser ba généraux nyonso ya batuti bazana na mboka ya Congo. Apesi bango soki pension soki nini. Ale bokende na retraite. Akamati ba généraux ya ba Congolais azongisi bango wana. Mais akosala ngo te parce que batuchi nde bazali ko commandé ndeko Elok Mbote mingi matondo. Donc voilà. Mais Hippolyte Kanambe ne mutazo commandé ti lelo. Ye mutazo ko commandé ti lelo. Ye Hippolyte Kanambe aza président. Premier ministre ya Congo eza nani? Ye wana. Sama Lukonde, un Rwandais Tutsi ba carte d'identité na ya Rwandais Tutsi tango azaki na Canada yango wana na gauche. Yango wana na gauche. Aki membre ya Rwandan Community Abroad. La communauté rwandaise à l'étranger. Batie wana Félix akoko longola yete. Soki batuchi bandimité. Parce que le président est Hippolyte Kanambe, ce n'est pas Félix. Co-président Ezali Nyakeru, Denise Nyakeru. Ce n'est pas Félix. Félix n'a pas de pouvoir au Congo. Azana pouvoir te. Nazako yeb sabino tangonyos. Azana pouvoir te. Donc, c'est au nyoso Ezali makamboza ko lakisake biso ba Congolais. Hein? Biso ba Congolais to comprendre loko wana. To comprendre loko. Ce qui te comprendre ndeko eloko lobi que les deux perdants donc Hippolyte Kanambe na Félix. Pas ba perdant te ndeko nanga eloko. Hippolyte Kanambe si yem tango contrôler, qu'est-ce qu'il a perdu? Hippolyte Kanambe n'a rien perdu. Hippolyte Kanambe azana pouvoir, azana mbongo, azana ba domaine ya Congo. Azako marcha kotambola na Congo librement. Muta koboma ya azate, muta kokanga ya azate, aza perdant te papa. Biso ba Congolais nde toza ba perdant. Félix azali traître, il n'est pas perdant, c'est un traître. Oya tekami na batuchi azako sala ya batuchi. Bon, comme si famille na ye ba riche, mbongo ya muyibi bazako yiba. Bon, ako perdre soki to kangiye, to longoliye, to bomiye. Bango mibale. Aussi longtemps que baza wana, bazali kotambola, baza libre, Félix azako vimba kaka, azako somba ba costume à cher, azako sakana mbongo, ser na ye, bana na ye, bazako sakana na mbongo ya Congo. Azaba perdant pour le moment, c'est nous les Congolais nde tozaba perdant. Yawana tozo kolobake, occupation na élection bayo kanakate. Soki biso, il faut to yeba d'abord, ndenge ni toko suki sa occupation, poto kene na élection. Ok? Ndenge ni toza toko suki sa occupation, poto kene na élection. Ndenge ni toko suki sa occupation, avant to kene na élection. Pona nini? To sala élection en 2006, to sala élection en 2011, to sala élection en 2018. Il y a 2006, il y a 2011, il y a Kanambe Batuchi Bavandi wana, balaksi biso ke to sala élection, te biso ne toko contrôler. Biso Batuchi ne to zako contrôler. Na 2018,
Tango moto batie Hippolyte Kanambe, biso tout otie Hippolyte Kanambe moto. Ngai oyo na 2017 na bimisi banga ya David. Topesi yango na ba américain. Na tango ya Trump. Topesi yango na ba américain keiti na Maison Blanche. Nikki Haley akei na Congo na février 2000 janvier février je crois 2017 non 2018 na janvier février biso bimisa livre na 2017 na suka na 2018 Nikki Haley akena Kinshasa akutani tête à tête na Hippolyte Kanambe Alexis Mukanda na biso bayebisi soki o tiki pouvoir te toza ko exposer ko za mopaya oza ko kende na évidemment na ba pression ya ba congolais ya partout na l'air wana bon ba tout chikomba zaka toujours na deuxième plan B bana plan A plan B plan A ezalaki Hippolyte Kanambe zonga plan B il faut tout le congolais moko oyo aza penza kiyungu kizengi bolole zoba oyo tokoki ko manipuler oyo akozala akofuka mela biso soki topesi poste ya président bamonaki tozwa mwana ya Tshisekedi oyo alinga viva akota aza ata na diplôme ata na certificat ya école primaire te azali asala ata mosala moko te alingi masanga alingi basi oyo alingi mbongo bon comme bakoma bariche te topesa position na koma riche mais dans l'entretemps to imposer ye agent na biso rwandaise tuchi oyo Nyakeru oyo azalaka bula soki boyebi bula qu'est-ce que ça veut dire te bino bagene na lelo oyo azalaka mwasi Ndumba na Londres na Bruxelles azala mwasi na ye po asurveillaka ye il faut andima ye soki andimi ye te akozwa pouvoir te bomona ba photo Félix afukameli Hippolyte Kanambe tango balobi ni akozala président afukami donc yango wana boza komona ke Félix aza na pouvoir te alors ba élection tosala wana de 2006 à 2011 Hippolyte Kanambe aza ko contrôler kaka malgré ka perdaki ba élection yango mibale 2018 Martin Fayulu a gagné mais bako pese pouvoir te soki ta ko longola bango musala o kanga bango ba bengi Félix ba pesi ki président poste ya président de la République afukameli bango bon lelo oyo batata ba mama bandeko baza kotuna nga babi prof bon olobi olingi ba élection te bon siko toko libérer mboka ndenge nini boyo kanga batata ba mama bandeko bana ya mama Congo Zaïre boyo kangai ngana boyi ba élection te comprenons les choses comprenons ba vérité otaza koloba ngana koko boya ba élection te ba élection eza sini ya démocratie mais pomboka basala ba élection oyo kozala crédible oyo kozala non seulement kozala crédible mais kozala élection oyo batutu bakondima yango il faut que mboka d'abord ezala mboka moko oyo ezali souverain mboka ezali souverain ezali sous occupation te parce que si mboka eza souverain te eza sous occupation les occupants vont contrôler toujours les élections boza komona ndelo kotozoba yango wana c'est-à-dire avant bokende na élection liboso il faut bosukisa occupation ou bien il faut bo museler bo contrôler bo kanga bo bloquer bo bato oyo bazali ko occuper mboka il faut bazala museler bazala ficeler bazala menotter bazala na prison
soki bobomi bango te ale il faut bokanga bango. À ce moment-là, bino bana ya mboka nde bokoki kosala recensement botali banani baza ba congolais banani baza ba congolais te banani ba komisa bango ba congolais bobele boya pesi $100 ba komisa congolais abomi quelques congolais ba pesi ki mukande ya congolais. Donc batwana bo sali recensement bo contrôler mboka. Maintenant bokoki ko organiser ba élection ko za la crédible ozomona nde yango biso tozoboya élection te metolobi ke liboso fo kosukisa occupation bozomo lelo oyo soki Félix bon Félix batuchi ba ko organiser ba élection à travers Félix. Vous comprenez que Félix azali tool donc azali tool babenga tool le koni mbomoni lokola ba clé ba fungula oyo ba mécanicien ba salelaka pour réparer voiture il faut salela fungula pour ozala o bongisa mabaya faut zala na tool na babenga tool na français c'est quoi donc utile. Félix aza utile ya ba Rwandais baza ko salela ye pona bango bavanda na Congo baza ko salela ye po ete bango ba continuer ko boma na Congo. Rarement boyoka Félix a lobela likambo ba Congolais ba bomi bango ezala soki na Yumbi ezala na Congo central ezala na Équateur ezala même na Kasai na pai ya Uta na Katanga ezala na est ya Congo. Félix a lobelaka jamais peuple ba Rwandais baza ko boma parce que aza tool na bango aza outil na bango. Donc ye Félix le soka organiser élection batata ba mama bandeko elingi koloba nini soki ya organiser élection lelo elingi koloba ke ba tuchi bata baza ko organiser ngo parce que ça veut dire soki lelo Félix a leki a comme président c'est pour maintenir les tuchi au pouvoir parce que makambo ko changer te ba okanga kanambe te ba okanga ba Nyarugabo te ba okanga Nyakeru te. Bozo comprendre. Donc yangwana batala mandeko ngai na bino esengeli to loba to solola totala ndenge ni to ko suki so occupation ndenge ni to ko neutraliser batuchi ko banda Hippolyte Kanambe Nyakeru barugabo abanyarugabo baruberwa na ba soda tucho bazana armée na biso o bavani na ba institution na biso. Comment tokoki ko neutraliser bango po bazanga ba contrôler son mboka na biso te. Voilà ce que nous devons faire. Mais biso boye élection te mais avant au bossa l'élection quand même comment bako ba sabino malaboni. Déjà 3 fois yango. Donc bokene ka élection attaque lelo na lobana bino attaque lelo zu pape. Oya zana na Rome o memie kuna. Au sein de l'élection, tout ce qui est wana papa ko perdre l'élection wana. Vous comprenez? Donc, il y a un lobby, na wosuki sa wana pour le lezaki ke pour na kolakisa bino ke occupation na élection bayo kanakate. Bayo kanakate. Na kanisi na wosuki sa wana bandeko nanga bino bato bokotaki na pesi bino matondo po ete bino bato kotaki bo comprendre o toza kolobela que mboka na biso eza toujours mboka batuchi donc bango bato za ko contrôler donc pour biso tozwa tosala élection en solo il faut liboso ko neutraliser ba Rwandais tuchi ko banda na Hippolyte Kanambe Denis Nyakeru ba Rwandais tucho bazana na pai na yekuna ba Nyarugabo ba Ruberwa na ba mususu batondi kuna bazo uta partout na États-Unis ba intellectuel wana bazo ko kende kuna ba ko sala kuna bango baza ko étudier ba stratégie nyonso ya ko contrôler Congo batondi kuna na Rwanda bureau mususu eza kuna eza ko travailler
à l'étranger awa bazali baza ko infiltrer partout pona ke lelo oyo batucho bavandeli Congo na mboka ya Congo babima ba Congolais ndenge ba o bavanda na Uganda babima ba Ugandais Yoseri Tubahaburua oyo akoma Yoweri Museveni nde yango bazolinga basala na Congo to comprendre yango natikeli bino équation ndenge nini toko neutraliser batuchi o bavandeli biso na mboka poto sukisa occupation wana nde équation natikeli bino Nzambe azala na bino azala na biso nyonso abomba biso bo partager bandeko na ngai po ete mboka na biso ekomi na esika ya mabe bo comprendre yango me botala kaka biso ba Congolais to palangana te to patapata te to yenga te mboka eza sous occupation élection lelo ata osala yango soki batuchi wana bazo neutraliser te eloko batuchi balingi esalema ekosalema moto atialanga tembe te parce que esalami déjà 3 fois salami déjà 3 fois kosanga mbala moko likambo te eza foti na yo moko moto okosinga kosanga mbala mibale ezali siko foti na ngai parce que okosanga mbala liboso na kosami mbala mibale okosanga lisusu na bosami na okosinga donc na kosami okosanga mbala misato bon ngana ezala kaka wana loba ke bon ekosanga lisusu mbala mine batata mama ndeko ba Congolais te ezalaka ndenge wana te natiki bino wana na kombo ya Yesu Masia Nzambe na ngai na kombo ya bakoko na biso na kombo ya Simoki Mbangu oyo ayaka kote ya biso libération ya Afrique libération ya mama Congo natiki bino tukutane mbala sima ingeta